Boutique bijou d'or Mossi Elengi. Boutique bijou d'or Mossi. Voilà, pour les riches. Boutique bijou d'or Mossi. Boss, voilà, pour les riches. Boutique bijou d'or. Boutique bijou d'or Mossi Elengi. Obisonyo zona bilore boutique Tokotana bisotolata Voyan simba mbogartala Hey! Ezali nandenge na yomwani Balobi tokotane Obisonyo zona bilore boutique Tokotana bisotolata Voyan simba mbogartala Obisonyo zona bilore boutique Tokotana bisotolata Voyan simba mbogartala Hey! Ezali nandenge na yomwani Balobi tokotane Obisonyo Comment on irebu Ozana selembao Ozana bumbu Ozana makala Ozana changu Okopon ozika transport moko Transport ya Victoire Gambela. Na lobi bien Victoire Gambela. Référence à Bongolo. So ko yena Bongolo ba. Mbala mako okoti otuni avenue Irebu Zawapi. Ba la kisu avenue Irebu numéro A37. Wana okuta Flat Hotel Bidor. Bon posa na page Facebook. Page Facebook, WhatsApp, Viber, Zander, Nini. Donc dis-toi tina Zander, tina Google. Bidor TV, na boutique, Bidor na chaîne, banini eza, na YouTube ezali. Oh, ala gérante na biso, ala gérant na biso. Numéro na biso à téléphone ezali, jamais kozanga. Numéro à téléphone ezali 243 84 23 81 486. Soko bendi biso kozali na air nyonso parce que tozali libre na WhatsApp pe tozali. Bandila mususu. Soki obengi biso okozali biso na air nyonso parce que WhatsApp pe tozali. Bonjour yanga famille yanga libota balandi nyonso tu ya Bidor TV mama bijozo pesa bino bambote na babone na nga nyonso mutu nyonso tu s'abonner na Bidor TV mama bijozo pesa balo sako nani lisusu batu nyonso tu pesa ngai confiance bo s'abonner na maison de passage na biso eza na Matonge na Irebu A37 mama bijozo pesa bino bambote mama bijou na eka moi to mekosola moi mukili na balandi nanga parce que makambo tozomona na mukili oyo c'est trop matata naza na kati ya voiture naza na tante na lobite na mekala nkolekisa moi nouvelle oyo na babone nanga nyonso na mekala nkosolola na babone nanga peut-être makambo nga nazomona bango bazomona te peut-être makambo nga nazomona bango pe bazomona donc fin du monde c'est bientôt mama bijou nga nayebi tangu tokolaka ou bien mutu nyonso tu na mokili so bameki koyebisa yo ndumba esala pasi so bayebisa yo ndumba en tout cas okoki kolela okoki kolela okoki koswana en tout cas eza injure mutu afinga yo ndumba osala makasi mpona oyelakisa bato kozala ndumba te parce que eza na parence ya bato mosusu ezalaka mutu mosusu ezalaka soki ozomona ye donc okoki kojuge na modele nyonso tu ndenge moko balobaka ke ndumba eza mwasi kitoko me baloba yo na mabe ekutamela yo te nde mama bijou on alobaka na bino chaque fois baloba yo na mabe ekutamela yo te mokili ekoki nango kojuge yo ndumba
boye mais ozala na ondumba te donc wana tolanda na biso te passé bato mokile balobaka na bango kaka siko mama bijou nga nazo comprendre te ezala bandeko mususu bandimaka mutu penza kondima penza avant de ça la vidéo azoyebisa vie na ye mobimba ndenge nini nazala ndumba ndenge nini nazala ki ndumba moi je comprends pas nazoyeba te soki tokomi na fin du monde ezali na koloba mususu ezalaka ozoloba ta mususu ozotubela ou bien oza ondimeli nzambe ozopesa batémoignage mpona baninga mususu peut-être bato mingi baza ta mususu na mosala wana ntango bakomona ekopesa bango ta mususu ekomotive bango mpe batika mpona balanda nzela ya nzambe parce que biso surtout toyebi ke kindumba ezali masumu kindumba ezali malamu te mwana nzambe okoki kozala ndumba te donc c'est ça mais ezala bato penza avant dans la vidéo mpona koyebisa bino ndenge nini azalaka ndumba ndenge nini aza ndumba ndenge nini abimaka na mibale ebele yo ye moko samba tu bafinga ye samba tu bayebisa histoire na ye moko ayekolobaki en tout cas nazala ndumba nazalaka nabimaka na bafi nabimaka na bagarçon tobima na mibali soki 4 non mibale babimana déjà nanga donc mutu azoloba déjà azoloba vie na ye ya busoto na katikati ya internet bandeko nanga vraiment mama bijou nayebi te soki tokomi wapi oyo liboso na ngai naloba yango wana nayebi ke kindumba eza eloko ya malamu te eza bato mingi basalaka kindumba ta mosusu mpona moyen de vivre na circonstance moko boye aosala kindumba eza oyo ye alingi te soki amoniki akomi na vie moko ya malamu en tout cas mosala wana ya kindumba akotika obe soki asabali en tout cas akotika mosala wana parce que bande kosala ngo ta mosusu na manke ya mbongo donc c'est ça mais ezala bato mosusu kindumba mosusu ezala ya obotama mutu mosusu ata akomi na ye na mbongo akomi na mbongo mais akotika kindumba te azalaki célibataire abali akotika kindumba te wana babengaka yango kindumba ya kindoki kindumba ya koloka mutu soko oyebi ke oza mwasi ya libala oza kocontinue kaka na kindumba malamu boma libala na yo sala kindumba na yo ndenge olingi par rapport ya kozalaka mwasi ya mutu ozalaka ndumba donc kindumba mingi bato basala yango na pasi oza na ona mbongo na yo oza na yo bie bambongo ngo toloba ba million te mais oza na yo oza na ona moyen moko ke okoki kozanga ta mosusu eloko akolia te okoki kozanga traitement te mpona ke na kindumba wapi na osala kindumba mpona nasala nango nini parce que quelque part ezalaka salité et puis kindumba peut-être oh ba kindumba penza pe ekeseni omona mutu muso azoloba kazalaka ndumba mais azana eloko te omona ke mutu muso alobaka kana azalaka ndumba so otalie mutu apasi otalie et puis kindumba basala yango na niveau nini parce que ba kindumba ezala ba niveau ebele muso ba kindumba ezala ba niveau ebele ezala ba kindumba ndumba muso baza ba ndumba moko ya respecter mona mundu aosala kimusala kindumba tamsupe bat baye barate kaza ndumba mais azala ani na mibali 4 5 nyoso tout obenga bongo kitobenga ngoka kindumba par rapport au sa kindumba moko ya salité kozwa n'importe quel bateau et puis koyo moko za kondima ki nazala ndumba en tout cas sali pasi aloka ki lisolo moko boye ngana lobité na megana ko soanga ba abonné nanga tamsuma kamonga nazomuna tamsuma kamonga nazoyoka bango bazoyoka te bango mpe bazomona te to na mekana koyebisa bango ba mekana ko tia mokili yango kaneli mokili komi trop matata oyo eza fin du monde te oyo wana ezalaki likambo liboso na ndena solola na bino et puis lisusu bandeko na ngai likambo nini ya tokomi na biso kaka kofinga bana nakata nanu video na bandila parce que video ekosala mula bandeko na ngai tokomi na biso kofinga bana kindoki oto bande koyoka ke mutu soka lobi na ondoki kala mutu soka fingi ondoki okoki kolela okoki kozwana okoki lobi tumba penza kompo roke depuis ko fundi penza baye bakangi parce que eza injure naza ndoki wi ola kisanga siko place nini na lokaka ola kisanga soki ngana otolokaka esika moko me kindoki ya lelo ekomi na misu makasi kindoki ya lelo ekomi polele bato bazofinga bana bato bazobima na TV bazomodure bana mutu azopupola bilamba bandeko nanga tokomi na fin du monde wow
moto azopupola bilamba mpona komodure mwana ya moninga, moto azopupola bilamba mpona kofinga mwana ya moninga. Ye moko aza mama moboti, ye moko aza na bana. Oza mama moboti ozolongoela mwana moninga bilamba na TV. Et puis, au salon, on a cachette, tu as filmé, tu as caméra, tu as vidéo, tu téléphone, tu as filmé et puis tu as posté. Ndengo zo modir moi na muninga. Hey, mokili nzambe nanga. Et puis que lelo na tali vidéo moko na Facebook ba abonné nanga na bangi mokili na lobi non, trop c'est trop. O eza fin du monde, eza la bande komingi bazoyeba makambo bazosala te, eza la ba preuve mingi batu balingaka azosala likambo, preuve eza nango te, mais biso tozosala makambo na ba preuve. Tozosala makambo na ba preuve ke mutu a filmé yo te, yo moko zo filmé pona otia yango na Facebook. Pona oluka nini? Oluka wana base. Ube oluka nini? Wana vie. Bakangi yo ndoki te, mais yo moko zo lakisa batu ke ndengo koki koloka. Yo moko zo lakisa batu ke ndenge nini yo opumbuka ndenge nini yo lokaka. Donc toyebi lisusu mabena malamu te. Koloka mwana moninga be ko modure mwana moninga. Nzamba zanzamba juste. Yo zana bana te. Pona yo bima pona ndako mbona omodaka ko modure mwana moninga bo. Ko finga bana, ba finga na bana baza maladi. Mwana za maladi baza ko finga. Mwana zana ye tamsusu mwana ngope azana ye azana ye kitoko, mais ce babandi ko finga mwana moninga. Oh mutu munene, oh boye, nzamba sala mutu amtu na ndenge na yebiso to ko corriger nzambe te. Hein? Nzamba za la façon na ya sala ya mutu na mutu. Ndani wana mokilo azanga défaut. Mutu surtout azanga défaut na mokili. Et puis bana mingi bazala so baza mike. Au moins état msaza mutu munene to msaza mbunzu, mais ce ka koli mbunzu wala na mutu wala munene. Et mona na lisusu te. Hein? Donc c'est avec le temps, on a mutu anezaki ya munene ko za lisusu te, c'est comme ça parce que moi na muke. To comme ko finga bana. To comme ko finga ba handicap ya, to finga ba handicap ya bana, to finga bana ba donc non. Tozo finga mwana o munzamba sala. Na mokili eza ya biloko misatu o mutu ko betela ngotolo te. Na bando tangela bino nani bandeko nanga. Ando tangela bino soki nini na nini. Santé ko betela ngotolo te parce que lelo eza ya yo lobe eza ya yo te. Nini lisusu libala hein a charger non vitesse posé là. Maintenant on a 5 qui pona za la l'aise. OK. Libala hein libala ko betela ngotolo te lelo eza bien lobe ko be ko kufa. Batu bi bazala ke tam su moso ka yo ki histoire mo bi yo na intel ndenge bolinga la repi boboyana. Donc libala ko betela moninga ko betela batu tolo te ke naza marié. Okozo se kata musu ba célibataire, ozo se kata musu ba divorcé, non? Comme libala le zele lo bien comme le ko ki ko beba, ndenge mo ko pena santé le loza bien le bi pe ko loke. Oyebite ba surprise ya mokili nini mokili ezo nzamba zo tambusa mokili na ye ko kumisaka ko betela la santé tolote ko betela la libala tolote et puis ya misa tunini ko betela la bana pe tolote hein ko betela la bana tolote parce que nzambe mutapesa bana et puis nzambe mutapesa bana mayele nzambe mutapesa bana bonne santé nzambe soka lobi azwa bana na yo akomisa bango lelo baza na santé ya mabe akosala nzambe soka lobi bana bazaki mayele bana mayele esila bango akosala nzambe soka azaki donc nyonso tout lelo beti tolo fingi bana baninga po yo boti bana malamu okomi ko moke bana baninga okomi ko finga bana baninga yo yebi lobi ndeni mokili et puis ba komi ko bima na ba TV ba komi ko non mutazo maudire muninga mutazo maudire mwana ya muninga donc fin du monde bandeko na ngai fin du monde bino batu bolinga kotala ba polémique bino batu bolinga ko kotisela ba bango ba vie bino batu bolinga ko tela bango ba commentaire en tout cas bino pe boza ko sala boza ko participer même chose baloba soki moyiba ke ko yiba na magasin omoni mutu azo yiba ozana ye bino surtout ko salika lisumu moko ezaka ndenge moko mutu aza ko finga batu ba finga ka bino boza ko appuyer bino na bango bozo sala ka même likambo babone na ngai en tout cas vraiment tozwa mayele tozala mayele to encouragera les malté mwana nzambe mutu apesaka mutu a mokili nzambe mutu asalaka ebela batu baza kitoko na mokili baza ba heureuse te ou bien baza ba heureux te
oza kitoko oza la nyonso mais oza hérité oza kitoko oza la nyonso tout mais quelque part oza na eloko moko lela na butu kitoko ya kitoko nde elobi nini kitoko nde eza mabele namonaki lisusu ndeko langa mwa mwasi parce que nga na ye apo notanga bakombo te ndeko langa moko ya mwasi asalaki lisusu video azoloba alobi pomba pomba eza nde cimetière pomba eza nde morgue pomba eza nde liwa liwa nde eza fin final ya makambo oyo bamindele kutu bakoka te mundela asala babiloko nyonso tu me akoka kolamusa mutu te soki mutu akufi bakosala nyonso babundi me soki mpenza ke wi eza mokolo na yo okokende mundela sila mayele mundele mpenza sila mayele donc mundela akoka kolamusa mutu te donc pombe eza liwa liwa donc mokilo eza mokili ya nzambe totika kobeta tolo nga nasala ba video na nga nasala ba publicité na nga naza komikumisa na nga parce que nzamba lobi soki azopambola yo quelque part il faut mikumisa mais na concurrence na mutu te na mibenga mara femme forte na mibenga mara la patronne na mibenga mara la femme du patron concurrence na mutu te nde nalobaka mpe kaka natiaka na biloko na biso oyo natiaka biloko na ngai eta mosu ezoswa yo oza na problème na nga obloke na yo ngai mais la concurrence na mutu te na yaka ati mpona bada kofinga bato kenga na leki bino nyonso tu non mutu aleki bato nyonso tu azalaka te mutu aleki bato nyonso tu na mokilo azalaka te mutu nyonso tu aza na défaut na ye mutu nyonso tu aza na makambo na ye oza heureuse kote ta mosusu ya libala ta mosusu kote mosusu ozolelaka oza heureuse ta mosusu na bana ta mosusu kote mosusu olelaka oza mpe ta mosusu heureuse obotama kitoko nzoto kitoko bien bamoni openza mama bijou kaka te donc super zupa mais oza na eloko moko mpe olelaka et puis soki oza na eloko eza ya bato mosusu mpe balelaka na bango eloko te kumisaka ya nzambe eza nango grâce eza nango kaka ngolu eloko mama bijou ayaki koloba yango wana namoni nano police na kata kaka ndenge mama bijou na uti koloba en tout cas soki oza na yo mpe bien oza nango kitoko oza na yo na problème ya santé te oza nango na nyonso en tout cas eza nango kaka ngolu eza nango grâce eza nango grâce parce que effort moko te mutu asala po azala na nyonso eza effort te tosalaka effort te eza kaka nzambe azala ba oyo apambolaka epapambolaka mutu apambolaka bato na mutu na escalier na ye mutu na niveau na ye soki oza na escalier ya likolo eza te il faut moke baoyo baza na escalier ya se parce que mokili eza na basurprise ebele bazalaka na baescalier ya likolo wana melelo oyo bakoma na se donc mokili eza ya nzambe soki yo oza nango elingi te koloba ke lokola nga naza nango il faut nga nazala au-delà ya bato nyonso tu non nana peso priorité wana soki oza kitoko il faut pas que il faut lokola nga naza kitoko il faut nabandaka koseka bato po bango baza kitoko te il faut nabanda kosala boye lokola nga naza na taille naza miss il faut naseka babourreau non mutu nyonso to aza fier na ndenge azalaka yo so oza na o miss ezali yo ta mosusu yo ozolinga ozala miss bato mi balingana bo bato mi mpe balingana bo bamiss wana te c'est ça donc totika kofinga bato totika surtout kofinga bana oyo baza innocent tolekaka na tv te mpona kolobaka kolakisaka kobimisaka basalite na biso linga ata moto afinga yo moko ozoya mpona kolakisa bato koyebisa bato ndenge nini yo oza salite ndenge nini yo oza mbindo soki nalobi salite c'est-à-dire oya koyebisa bato ke wi ndenge nini yo ozalaka mobulu ndenge nini yo ozalaka ndumba ndenge nini yo ozalaka boye ndenge nini yo ozalaka ndumba yaka ata mosusu bongoli motema yaka sala témoignage ya boye en tout cas nzambe opambola yo mpona okosunga baame ebele bato mingi batambola ata mosusu na mosala wana ntango bayoyoka témoignage na yo en tout cas bamingi mpe bakotika mosala wana vraiment oyo kopesa témoignage parce que okomi kosambela là vraiment je vais bien par rapport ozosambela tozocontinue kaka na vie yango ya loyenge epo ozoleka na tv ozoya koyebisa bato ye ndenge osalaka kindumba ndenge yo oza danger na kindumba non ça se fait pas ça se fait pas vraiment nayebi te nga nazongaka toujours makambo tosalaka mingi ya mabe oyo tozosala makambo mingi ya mabe bato mingi bosalaka makambo ya mabe bozalaka na bafamille te bozalaka na bafamille baloba balemba mpe bafamille na bino bazaka ndenge moko na bino en tout cas bato il faut ozalaka mpenza na nini oyo il faut ozalaka na mwa kobanga moko boye parce que nga mpenza je sais pas
ndenge na mipesa toujours nzoto ta mususu nga moko respect makasi boye nakokoya kolinga kosala buzoba boye te parce que nayebi ke naza na bana nayebi ke naza na famille mama bijo yaka naye kopesa conseil oyo eza conseil nga naye kopesa bandeko na nga soki oza wana mpona kofingaka bana ya baninga tika parce que on sait jamais soki oza wana kaka mpona ofingaka oyaka mpona kofinga bato ke bana yo parce que mokili eza na basurprise ebele mokili eza na basurprise ebele mokili eza ya nzambe lelo olamuki bia lobo kokolamuka mabe tovanda penza boye tovanda tondima te penza kuna kaka apela ebengi oke mukingani bande kopusa voiture kingani wana asali accident kingani wana komi boye kingani wana azongisi boye na kingani wana ntango bande kobima na ntongo ta mosusu bande kokende mosala ta mosusu bande kokende mosala elobiki ayebi ke nakei mosala na kozonga atiki mwasi na ye ta mosusu na bana alobiki nakei nazozonga mais akei kokosala accident moko oyo ta mosusu etindi ye okomisi ye ta mosusu akomi ta mosusu handicapé na vie mais ayebaki ta ndimaki te mpona kolakisa bino bandeko na nga basurprise eza ebele na mokili oyo toza na basurprise ebele donc likambo ya bana nzambe moto apesa ya bana soki ozwa na yo bana ya malamu ou en tout cas merci seigneur okumisi nzambe donc soki ozwa na yo bana merci seigneur okumisi nzambe salaka kutu prière mpona kolobaki nzambe ndenge opesanga bana pesa mpe baoyo bazoluka bana pesa pe mwana mwasi surtout soko yebi mwana mwasi moko alela ata mususu mwana salela ye pe ngolu ndenge osalela ngai donc eloko mama bijo do alingai ka koloba en tout cas mokili komi na suka tozomona penza batu mutu yo moko ta musu pesi ba filmer yo okoti ta musu na cimetière ozoloka mutu donc kala ezalaki ke batu kutu bakanga yo ndoki yo ta mususu owangana ekomi penza ke oui olingo loka mutu olingo maudire mutu ozu penza caméra de mama bijudo na tsebo après obandi ko loka mutu obandi ko loka bana bato obandi ko tombola bilamba pona ko maudire mwana muninga yo poza mama yo po obota bana oyebi pasi ya kobota oyebi pasi ya maternité tango yozo loka mwana muninga parce que boyebani bino na bino misala na bino boyeba yebino na bino misala na bino bofinga bana bozwa bana botia bango na ba polémique na bino bozwi bana botia bango après tout donc makambo tozo salisa malamu te eza malamu te ba bezo tozo luka ba vie tozo luka ya ba vie na biso ko otika ka ba finga kayo otika yo zala ka muto ko finga toza bana nzambe to bike ko finga eza péché et pas la biso comme nango normal et puis bato balandaka bino balingi makambo bongo grave balingi bato bafinga kasi babike muto afinga na herbo ba ndo ya wana ba vandi déjà bazozela air na yo ekoka po banda ko finga donc mokili tokomi na suka tozoyeba susu malamu na mabete nga na ye kosala nga ba course en tout cas eloko eyelinga kaka na mutu parce que avant na bima namonaki video moko ya boye nga alobi non na otika ngo te ifo nga na mikara kolobela babone na nga nayebi te so bango mpe bazomona makambo nga nazomona mokili tokomi donc toza susu na mabatu te toza susu na bolingo ya batu te donc tozosala mabe polele mabe oleza la ya kobomba mabiso te biso mabe na biso za polele donc mabe za la ta mususu ke mutu nde mutu aye avanja banzi ko ba ke mama bijo azongisi mama bijo salibe non biso mo tozo ya ko lakisa mabe na biso na ba TV biso mo nde tozo ya lakisa nde ba caractère na biso nde to kola ba mal éduqué na TV parce que moi na o azana éducation vraiment de base afi mutu azana éducation de base afinga raté moi so penza za moi si ya solo finga batu pourquoi moi mutu penzo ozana mutu ozana cerveau ebi ke vie échangeaka lelo eza ya yolo bi kokozala ya muninga vie eza na ba surprise ebelo finga mutu pourquoi soki penzo yebi pe sans sa vie ofinga mutu pona nini parce que ba surprise oyo na docho balobaka ba ibarashu eza ebele kolela kolamkiza kabitidi te lelo lamuki na bonne santé lobo kokubula muka santé baby. En tout cas bande konanga tozwa mayele toyeba ko tozalaka toujours biso totika mabe mingi ezala ata mususu batu balobana balobela yo yango me ezala oyo salaka te tolinga ata mususu ba preuve moko boye osala likambo moko boye ya mabe mutu ta mususu a filmer par rapport yo moko miya ko mi filmer oya na ote ko sala bino video na bi mo sala libala oza mo sala libala ozo sala kindumba ozo sala kimolaso na TV otepe caméra na mobali mususu yo moko po poster yango
bota la tina niveau. Bota la tina niveau. Maman bijou ça la rada polémique té maman bijou ya rapna ka pona ko critiquer ba touté na ya ka pona ko critiquer ba touté muto mtozo ça la vie na ye mais biso ba to total aka bino ba to botala biso il faut boye ba ko soso la place ni na ko ko kene ko tala na place ni na ko kene ko tala te nga ba to batindela nga ba vidéo beta musu ta tindelinga pona tamso biki maman bijou tala tamso ko zo moi idée pona robeta lisolo mais à part ça en tout cas nga vraiment sur ba place ba polémique wana nga na ko sauter na nga pona o mona ke na ko zo na ngelo côté na comment kolekisa ba journée na ngami ko yoka ba musique nzambe parce que na travaille à trop so na za na temps libre malamu na bando ko yoka na musique nzambe na yoka musique nzambe banda tongo ti butu parce que ngelo na linga lokola adoration ezate na za la journée mobima na yoka na ka musique nzambe so na lobi ke oui musique nzambe mingi sala muto ya mwa mawa te na bia tika kana yoka tamsusu mwa fali na yoki mwa kofi parce que na za la hypocrite mais na vanda penza bona oyo tala ba polémique jamais na koko sala ngote parce que na kene ko zwa ilo côté na kati ceux qui na koti kuna na kati za pona na yo tom na ngoni sujet mo boya makasi na kota na zwa oya muke oyo ko ko pesa nga lisusu mayele par rapport parce que mayele to zwa kaka okoko kende sika moko sika ngoza buzoba na buzoba mais yo kende retirer à malamu et puis bima mbango ozalaki na o malamu okei kuna yo kokoma mabete yo nde bima ya malamu ndenge mama bijou do na moni ba vidéo moi 2 3 ya on a pillé kuna ko solo la ke na sens ke mokili toza na mawali susu te mokili to lingali lisusu te mokili to komi ko finga na bana ya mike o baza ba innocent to komi ko finga na bango to komi ko ya ko loka bana na TV nazo tira bino moi image ya mokie oyo ndeko na biso moko ya mwasi aza ko loka mwana après mama bijou do na suka wana bo tala ba publicité na biso oza na besoin okende maison de passage donc ko hésiter te benga mama bijou oza na besoin kuto okende congé na kine toza na maison de passage na biso eza na matongi na Irebu à 37 ko hésiter te benga na numéro na nga wana oyo toujours ezaka na ba internet ça la réservation à place na oyo ya kolala ozala jamais d'ici mama bijou de ngati la bino mo stream wa mukie ya ndeko na biso ya mwasi na tai na yebi kutu yete na tali pelongi na yebi ente mendenga za kotombola bilamba pona koloka mwana ya mukie en tout cas ça linga nzoto malilinga habiter na otika bongo te ifona lekisa yango na tia yango na kata ya Bidor TV ce bo monique ta mususu image wana ezate YouTube aboyi na kolongola mais soki eleki c'est que YouTube aboyi alingi yango na kolekisa soki eleki te en tout cas bo comprendre ça bandeko mingi o ba moni pe image wana nazotira bino image wana tokutani à la prochaine botala ba vidéo na biso botala ba publicité na biso maison de passage na biso na boutique était ka biloko ebele maison de passage na biso kala mingi te restaurant na biso banda à marche tozara na biso kana 6 places mais à partir à mois de juillet à tozokoma na 7 places en tout cas bo confier biso tozana ba appartement na biso ebandi à partir à $15 tina $30 tozana ba appartement simple tozana un appartement chambre salon cuisine tozape na appartement ils a 2 chambres salon cuisine botala la vidéo ya ndeko na biso ya mwasi denga zo maudire mwana muninga ya muninga azo maudire mwana muninga ye paza mama moboti ye pe abota soki pe abota te ye pe akobota et puis ye pe babota kiye donc maman eza karaté que il faut muto okay au boti na maternité moi sinon surtout aza mama motema ya kibo mama wana eza wapi tozo kende wapi et puis tokosuka wapi mama bijou lobi yo ndeko oyo musala na yo kaka ko kende ko tala kaka ba vidéo wana ba polémique yeba ke yo pozo participer na mabe mabe o bandeko bazo sala ole ko tika bango ole ko tia bango lisusu kate pona ete ya bango bazonga na nzela ya malamu pona kosala ba émission ezaka pona koya kofinga na te pona kosala ba émission ezaka pona koya koseka bana baninga te pona koya kosala ba émission ezate ifaka koloba ba vina oya ba bêtise na osala na kati ya TV bandeko mingi babanda ata msusu koya kolamba balamba lisusu te parce que ba yebi ke côté ya kolamba ba vie eza mingi te côté ya ba bêtise ba vie eza mingi en tout cas bandeko nanga botala vidéo oyo tokutani malasima kokende te so aussi ces vidéos au tala ba publicité mama bijou do abina zo la peine na yo benganga pona okende congé na maison de passage na biso eza na matongi na Irebu à 37 mama bijou do ayaki ba course na bimika abina lobi non na mekana ko sala vidéo o ya muke sinon na ndako naza na tante merci Manuela mana mbongo na mama na ndeki mtema bela elanda ye
Oui, appartement la biso oh maman bijou lobaka, appartement simple. Tous on a deux sortes d'appartements simples. Tous on appartement simple au ezali à $15 par jour. Tous on l'appartement simple au ezali à $20 par jour. Maman bijou soka koloba $20 ou 20 €, ça dépend ya pays ni oyo vandi parce que euro na dollar pour le moment ezakaka ndenge moko. Appartement na biso bozo mona mbetu ezali appartement oyo ezali appartement simple toza kozwa yango na ba séjour soko osala plus de 14 jours to kozwa yango na $20 par jour. Soko osala moins de 14 jours to kozwa yango na €25 par jour. Appartement na biso ezali na garde-robe na kati, ezali na télévision na kati, ezali na frigo na kati, ezali na cafetière na kati, ezali climatisé. Ezali na mbetu ya 2 personnes. Appartement na biso bozo mona ezali na douche debout ya kitoko, toilette na biso ezali propre. En tout cas ndako na biso oyo appartement na biso oyo bozo mona ya $20 par jour. Yango yo eza kitoko makasi. Toza na appartement oyo ezali ya $15 par jour. Yango pe ezali na biloko nyonso tu ndenge bomoni na kati, sauf que kuna eza na garde-robe te, kuna totia régal moko likolo oyo mutu akoki koya kotia ba valise na ye likolo. Contactez biso na appartement oyo bozomona bokozala jamais dessus. À part ba appartement simple, toza na appartement na biso oyo ezali chambre, salon, cuisine. Toza na appartement oyo ezali 2 chambres, salon, cuisine. Toza na problème ya maïté, toza na problème ya couranté. Notre appartement eza kitoko, eza wana pona bino bana ya poto. Benga mama bijou, contactez mama bijou. Okozala jamais desi. Ndako na biso ezali na sécurité assurée. Mama bijou alobaka ndako ya $15, zwa yango penza na valeur ya $15, kozwa yango na valeur ya ba 5 étoiles te. Benga ngai na pesaka toujours adresse na biso. Adresse na biso ezali na Matonge, eza na Makampante, eza na Gombe te. So vous avez besoin ya ko vérifier ndako na yo avant benga mama bijou, avant ça osala à compte na mama bijou. Benga nga la pesa o numéro ya gérante na biso, kende visiter place na yo, yaka zongela mama bijou pona osala réservation na yo. Borozala jamais desi ndako na biso eza wana pona ba séjour na bino. Merci. Eye na kati ya Matonge, maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya goyo, maison de passage na biso eza na ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso eza na Matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso toza na ba appartement oyo ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres wana eza na ba toilettes na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na oyo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre, salon, cuisine. Salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati, comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekeyi totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, eza la sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na Matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona. Appartement, chambre, salon, cuisine. Moni kuna toza na basali, toza na banduni, toza na nyonso tu. Congélateur. Réchaud. Cuisine sur l'eau. Appartement, chambre, salon, cuisine. Cuisine, biso.
yango oyo cuisine eza na espace ya monene, toza na congélateur, toza na frigo, toza na micro-ondes, toza na cafetière, toza na nyonso. Donc eloko nyonso ezalaka na kati ya cuisine eza awa. Appartement na biso bozomona oyo ezali appartement simple. Air moko ekomaka pe 2 chambres, salon, cuisine. Appartement na biso ezali na eza climatisé, eza na télévision, totiaka ventilateur au cas où courant est rejeté, nde moto akoki kopelisa ventilateur. Toza na frigo. Appartement na biso eza propre makasi, totia mwa garde-robe awa ke moto akoki kotia bilamba na ye. Eza vraiment na espace oyo bozomona oyo ekoki kokota kiti, tokoki pe kotia mwa éponge awa, moto akoki kolala. Kiti ekoki kokota awa parce que ndeko moko ayaki awa alingaki kiti te, tobimisi kiti ekotaka kiti na mesa. Appartement oyo eza appartement simple, akomaka 2 chambres salon, tokota totala 2e chambre na ye. Yango oyo soko lingo loué yango appartement simple moko, soko lingo loué yango appartement de 2 chambres. Appartement na biso yango oyo eza 2e chambre na ye yango oyo. 2e chambre oyo akomaka pe appartement chambre salon cuisine. Soko lingo ozwango pe na appartement ya pamba, olingo ozwango appartement chambre salon cuisine ekomaka pe appartement numéro 6. Eza na salon. Salon yango oyo salon. Obizoni ozona bilore boutique, tokota na biso tolata, voyant simba mbogartala. Hey, ezali na ndenge na yo mwani. Balobi tokota lelo obizoni ozona bilore boutique, tokota na biso tolata, voyant simba mbogartala. Occasion, la champagne occasion à notre tombola. Bandaki yango le 7 juillet, lelo le 10 tozo sukisa. Bato ozo pomoni abaye ko ba cadeau na bango. Yango mama bejo zo la champagne. Oh voilà la miliki, la miliki. La bidon, c'est vieux, vous voulez la moi. Ngamo pela mela mamuke. Ça vient.
Ouais, babi bana poto bien somo yango net ebisaki bino ya tombola. Toza pena awa na yemo grand pote même mama bidor en tout cas ambiance ezoleka kitoko ne lengi. En tout cas bana poto très à l'aise nous moni ba fongoli champagne pa mama. Tombola ya boye ezalate. Tombola ya boye na lobi ezalate kaka awa. Ni par ailleurs chez mama bijou bidor. Toujours dans Inter. Toza toujours na matonge awana komi ya kalamu. Toza wana Irebu A37 bus. Abi ane makambo abie zalaka nega to ebisa bino guys atoka so qu'il faut vendre. Faut vendre dans très à l'aise. Abi Didi Mole la canadienne faut zala. Toza na ba étiquette la cadette awa. Toza na ba belo veut dire que eza oinda. La référence. C'était Zali. C'était tout ça qui est comme voilà, il y a qu'à coller la tête. Moi, on avait ta boudra bien. Sindega to isaki bino toza na ambiance na biso ya tombola awa pena vedi que za koyinda batu babandi kolia vedi que na biso bino batu babandi kolia de toza na mère na biso awa mère numéro 4 allié pe aye mère na boni olia na ce pays oli di mère ona mona Sylvia merci bena vanini. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye.